Ah, Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidèlia, merci na ba fidèlia nyonso, Fidèle Story yango yo bozota lato. Bozota Laté avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle di Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Toyeli Sousou na 4e partie à film Oyo Motema ya Moto. Film ya mwana mwasi oyo boza komona aza kokende aza kozonga mwana mwasi kitoko boye motema mabe likolo ya likunya aboma ya na ye oyo ya mwasi ya na ye oyo bauta na mboka mwana tata moko mama moko mwana ya tata moko mama moko me aboma ndeko na ye ya mwasi po na likunya po abotola mobali ya ndeko na ye ya mwasi po atikala na bozwi abandaki koenvie mobali ya ndeko na ye sans ke ayebisa mobali ya ndeko na ye mobali ya ndeko na ye azalaka inspecteur pe aza inspecteur bafektaka bango na village na bango mpona koinspecte bapoint ya examen d'état inspecteur atrouvaka mwana mwasi aza intelligent aza kopesa bapoint oyo eza egale na bato mosusu te interesaka inspecteur inspecteur aye kodécouvrir ke mwana mwasi oyo azwaka nde mayele epai ya na ye ya mwasi ya yango aza aveugle tolanda filme 4e partie ebandi awa ogoti nini yango na yo eloko te o engolo bani eloko te pona nini ozofuka mape ozoganga eza eloko te naza bien o naza bien ogoti naza mi na yo yebisa ngai eske obomi mutu moko yebisa nga koma mutu akudo oza aveugle ndeni okobanga makambo bongo akudo tala bongisa maloba na yo contrôler maloba na yo ni nango boye koloba na mutu na boye mutu abesa biso nga na boye mutu boni boye ko akudo akudo meilleur ami na koyeba ogoti akudo bébé zala calme azoluka kaka batela ngai non nakopermettre yango te akoki jamais kopesa ye biloko ya bokoko biloko ya bonganga apesa yo po lata yango po protéger yo jamais nakopermettre te na ndako na nga ok bébé yoka naza mobali na yo nasengeli na batela yo zala calme naza prêt ya kosala soto mpona kobatela yo zala calme mutu moko te akoki koya komela yo biloko ya bonganga na ndako oyo d'accord merci bébé. Oui, nabondeli yo vraiment. Merci vraiment chérie. Nalingaka yo koleka. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza goût. Merci na ba fidèlia. Merci na Dominique Jomne Kalombo Diata na 14e rue. Fidèlia na ya solo. Espoir ilunga nangaba. Espoir ilunga fidèle ya solo o bébé boye malamu film oyo eza kitoko film oyo eza problème ngo zanini yebisanga problème zanini pardon naza bien ou non oza bien te kotaka elongi na besoin na koza bien te yebisanga problème zanini chérie na yebiso ke naza bien bébé nazo comprendre te mikolo nyonso pona nini ozaka agité pona nini ozaka neti mutu moko aza na problème na leta na mutu munde mutu moko akenda ndaka nganga makambo esimbi te bayebikila nganga ebebi oyebi nazo comprendre te nini yango vraiment na yo nazo comprendre yo te mais
oyebi ke naza na problème te. Naza vraiment na problème te vraiment. Problème te zala clair nanga. Hein, naza fiancé na yo. Yebisanga vérité. Hein, si problème ezali na yeba. Vraiment non. Naza surpris na te la réponse na yo. Bébé, est-ce que vraiment qu'on croire nanga ti? Hein? Est-ce que na ko sali lo moko lia? Problème ezati, sali lo na lia. OK. Moto ya motema likundu yeyo. Yaya oyo abandaka kolinga ye. Abandaka koboya yaya oyo. Ya amviaka na ye kaka mobali yaya na ye. Tina tel point ki abomi yaya na ye ya mwasi. Yaya na ye akufa. Mais yaya na ye alobi jamais. Ate obomi ngai. Nga na kuzala kaka na yo. Okobika nanga. Yaya na ye bozomo na wana na ndako. Bandeko na ngai. Aza moto akufa. Mais moto akufa azonga na bomoi. Tolanda film oyo eza intéressant. Film oyo eza intéressant. Fidèle Story na Kinshasa. Après avoir koboma yaya na ye, ye azongeli bolingo na ye. Yeyo azongeli moto ya bandaka koboya, mais ya nini nini yango oyo esala keke aboma ya na ye, tandis que jo oyo pe aza na mbongo, ye pe aza inspecteur, ye pe aza na bozwi, ye pe aza na même grade ke mobali ya na ye. Tala motema ya mutu, motema ya mutu ezali mabe. Motema ya mutu eza kitoko te. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali. Fidèle Story tozotela bino ba film oyo po ete ya bino. Ba film oyo epesa bino ba conseil. Ba film oyo epekisa yo nzela ya mabe. Ba film oyo ebisa yo ke Nzambe alingi yo. Babengaka epa ya jo na ye. Ayibi contact ya jo na ye, ayibi mutuka ya jo na ye, yeyo azokende wapi? Moto ya motema likundu yeyo. Big dédicace à Ezekias Ilunga Nangaba, fidèle ya solo. Ezekias Ilunga Nangaba, zalaka yo. Tikana pesa merci na madame Mariam Matondo, fidèle ya solo Fidèle Story yango yo. Mariam Matondo ozota lato. Ozota late film oyo. Esali ba mama ebele bien. Film oyo esali ba papa ebele bien. Esungi ba famille ebele. Tolanda film oyo na bokebi nyonso. Yaya azobenga mama akena motuka. Akena fungola azo yamba te. Merci, on revient fidèle de Makese, mère à Palais Kolobor. Merci à Patrick Kabambi, fidèle à solo, fidèle. Beaucoup ma combo nabino, nakoba kabino gratuit. Fidèle, beaucoup ma combo. Boni azo ya mangate boy. Ni nango sali kazo mutuka na ngape akende nango. Mais problème nango ni nango na ye. Papa abengaka mama azo ya mbate. Film oyo eza kitoko. Ba fidèle tika pesa big dédicace na Ali Bunabuna na limité Ali Bunabuna fidèle ya solo. Ali Bunabuna na limité fidèle ya solo komela ngai na WhatsApp na bwaka yo fili ba fidèle kota na groupe WhatsApp ya ba fidèle ozwa mabanga ya ofile komela biso ndeko mwasi azwaka mutuka ya sheri na ye azonga esika abomaki ndeko na ye ya mwasi akuti koro ezate nzoto ya ndeko na ye ya mwasi ezate mais nzoto natiaki yango awa te natiaki yango awa eke wapi mais na deposaki yango awa eke wapi
oh nzambe na ngai, oh nzambe oh nzoto yango eke wapi, nakunda yango ekundama nazwa kimia, nzambe o nzoto yango babwaki yango lisusu wapi, nzambe na ngai sunganga na retrouver nzoto oyo, Fidèle Story ayaka koluka nzoto ya ndeko na ye ya mwasi oyo ya aboma, ndeko na ye ya mwasi azate ake wapi, eske nzoto elimwe, eske balokoti nzoto na ye, eske l'État azwi yango, tolanda film oyo na bokebi nyonso, mobomi yeyo aye esika abomaki, esika ya abomaki, na deposaki yango awa, na place on na tikaki yango, nzambe na ngai yo, aye pa ya manganga. Loba vérité sinon ne coûte cher. O sengeli ozwa nzoto na ye omema ye awa. Oh mama, nayebi si obiake nakuti nzoto na ye te, eza kuna te, nzoto na ye eza te, esengeli ozwa nzoto na ye, yango ndeza moye esenga topesa solution po atika kotungisa yo, luka nzoto na ye, soki ozi nzoto na ye te okozalaka atrouble, soki ozi nzoto na ye te okozalaka atrouble, wo o ngai yo ngai nakomi na suka, naza vraiment na kobanga, nazo sati comme ça za na nga nde naza awa, azotambola na nga, azomela na nga, azolala na ngai, sunga ngai manganga, sunga pardon, naza ya okufa o manganga pardon, tezo sala kaye pardon sa eloko moko po na ngai pardon manganga please oh I beg you please. Nalobi luka nzoto na ye, le sel moyen zaka luka nzoto na ye, ozwa nzoto na ye, nazaka na besoin ya nzoto na ye, nakunda ye nga moko awa, nakanga molimo na ye, je crois que nakopesa solo moko, eza protection, eza kapona ta muke, tiske aseko kozwa nzoto na ye, ok, pesa nga yo, eza kaka anatanda, eza anatanda luka nzoto na ye, oya na nzoto na ye awa, manganga yebisaka ye, po ozwa kimia, po atika kobimela yo, po alonga na ndako oyo tika na mobali ndenge obomaki ye, yelanga nzoto na ye nakunda ye, luka ye sala moyen ça est tout possible pour nzoto na ye eya awa, manganga pe yebisa lisusu alobi nazopesa ye eloko moko, eloko wana eza lokola protection mais ezaka ya ntango moke anatanda oluka nzoto na ye. Tolanda film oyo, est-ce que protection ya manganga ekosimba to ekosimba te? Fidèle Story yango yo, zwa yango, zwa bagi oyo, zwa yango, rassurez que olata yango chaque heure chaque moment, elonga na musapi na yo te, tango ya komona bagi ekobangisa ye. Ok, merci penza, merci na sepeli manganga, na kokende, naza vraiment reconnaissant, film oyo eza kitoko, bamanganga faso babangisa wa, na bilongo la bango oyo soke kuna netika yende mutasala Jésus, na kobanga oyo lisusu te, nayebi ke yo za suna puissance moko te epai na ngai, naza siko na protection, nakobanga elongi na yo te, nakobanga molimo na yo te, okosala nga pe eloko te, naza siko na pouvoir ya kotelemela yo, nazokela yo mawa, grande sœur abetaka ye, esimbi te, esimbi, oui, nakoki siko kotelemela yo, fantôme teti, longwa, protection ya manganga, wapi yo, yakawa, yako sala oyo lingo sala yakawa, yaya kutaka ya zoganga, ozo sola na nani, naoki ozoganga, nazaka koloba o, ozoloba,
nko nazo sala nini ozoloba boyo ozoganga. Non. Grand frère, nazaka kosala répétition. Répétition. Oui, répétition. Répétition kaka. Na comprendre yo te o. Nazaka kuna chambre na oke bindo ozoganga na bangi. Na kaso ndre motaye ko violer yo. Grand frère, pardon eloko ezate. Mais tika bongo vraiment eza bien te. Eza ndako abo kilo. Na uza kompekisa yo. Tika babuzoba wana na lingi yango te. Hein? Na lingi buzoba na yo te osaka na mboka. Grand frère, pardon vraiment. Nakobandela suti. Pardon vraiment. Nazara juste kosa répétition. Hein? Pardon vraiment. Tala, il faut ça l'attention. O ezanda kwa bo kilo. Pardon. Na lingi teke ndeko na nga mwasi azala mal à l'aise be mombana ya banda okasezo ba famille ya maboma. Ozoloba loba. Depuis na ya kawa, na somo no zaka agité, ozaka o macho zongi o mato kiti. Pardon ndeko na nga mwasi ko bebi salibala ndeko na yo te. Pardon. Pardon na bondeli yo pardon. Nazolota bandoto ya mabe, pardon. Naza pona bandoto. Grand frère, ça va na rosala ndingo lobby. Pardon vraiment na rosala ndingo lobby. Ah, naza ma komi tungisa. Naza ma komi tungisa o. Naza ma na inquiétude. Grand frère, inquiétude dango su ya nini? Grand frère. Ni nango susu inquiétude dango su ya nini nango? Oyo za na inquiétude grand frère. Naza vraiment na inquiétude ya ki na memela ki vraiment ndeko nanga mwasi protection ba na ya boyi alata câble wana. Ah, nazo comprendre bêtise au teint. Est-ce que vous avez bien? Oui, naza bien. Moi, monsieur, comment les cas agité? Grand sérieux, yo. Ndeko, toza komona asi akufa. Mais molimo na ye eza na ndako na molimo na nzoto ezaka awa. Alobaki na ndeko na ye mwasi ato bomi ngai. Nga na kozala toujours wana na kotika ndako na ngai ti. Yo pe okorejoui na mobali yango te. Bozwi oyo bomeli ngai yo kozwa yango te. Okoli yango te mobali yango pe okobika te jusqu'à ce que na kokende soki pe na lingi na kende to kende na yo muto akotikala awa azate ndeko na biso ya mwasi yeyo mort vivant muto akufa aza bomoi. Film oyo eza kitoko. Merci na adorateur Jires Sekembo, adorateur Jires Sekembo fidèle ya solo mobali na nga zala calme. Nazomona ke ozana posa ya mondeko na wazala bien osali no sote sengela kosala mais nazon dimisama kenyo seleka bien nazo comprendre te o comprendre pe le côté nazala kobanga o na yebi naza vraiment na kobanga nazomona penda makambo eza normal te nazo comprendre yo. Nazo comprendre te ngana ebisa yo nazo comprendre yo osala nyonso to eza important take yaya pona ko protéger bandeko na yo mais zala calme wana za mbali na ye yoka na yebi kaza mbali na ye mais ngani naza likonda famille esenge na protéger bandeko na ngai mabe komela bango te papa zala kimia na zala kimia ndenge nini ekoleka nzamba za na contrôle. Nzamba kosala kobatela ye loko moko te ekomela ye. Ok? Mobali na ngai pardon ekoki tika kosala rigueur makasi mobali na ye akomona koza contre ye. Pardon yebisanga ndenge nini bango kuna otiki bango ndenge nini? Ouais, natiki bango bien, natiki bango vraiment bien, sauf que legi na biso ya mwasi legi na bino ya mwasi kutu koloba te. Vraiment kolobate po pardon na beto lisoloka ya bébé asali nini nango lisusu yaya ta ndo na biso mosine na monde la ye tala nazo comprendre ete aza vraiment agité ndio na kutaki azo ganga azo loba ye moko ni nango vraiment na mona mwasi wana ba rapport zo ya kake aza agité est-ce tout n'est problème na tout n'est problème
na blâme kutu mais azo bisanga wa eloko te Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pe sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement local. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebende na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Merci Naba Fidedien. Merci Naba Fidedien et nous Mouna. Hey, Mouna Mandoto, Mama ba vision. Mouna ni nango. Namwe makasi boy Mouna. Est-ce que ça va? Mouna mon lisusu nini. Tanti désolé. Tanti ok tu désolé. Tantine ok tu désolé. Désolé pendant ba bomi yo. Yaya désolé Tantine ok tu. Pardon vraiment. Venger pour la liwana yo talandoto vision oyo abanda ekolota. Ozolo manani. Na ba Tantine ogechi. Tantine ogechi. Tantine ogechi wazaki awao. Onyeka na yo ki ozoloba Tantine ogechi Tantine ogechi sali nini yebisanga yaka kota kuna anda kuna mama na yo kende kuna na mama na yo film oyo eza kitoko film oyo eza gu film oyo na dedi yango epa ya Serge Fidedi na dedi yango epa ba Fidedi na nyonso tu ya commune ya Bumbu bolingi olingi okoma Fidedi olingi okota na groupe ya ba Fidedi na ba Fidedi ya Fidedi story komela ngai na WhatsApp mama oza na ba activité na yo olingi balobela yango gratuit ezalaki ndoto expliquer mombali na ye ndoto alotaki amonaki et après akei nalotaki bongo ndoto ezaka kobakisama oza sûr que ezaki grande sœur ezaki petite sœur oui ezaki ndoto soso eza concerné ndeko nanga mosi na kozonga légèreté te o na kozonga légèreté te
Et sengeli vraiment ça quelque chose. Mon balé le sengeli andi matole sa mama na protection ya tika makambo wana. Ah. Na yebi ke ezana loko moko. Ezelo moko o pete mbali wana salaka. Ah te. Ah. Bolingo na ngai. Zabilo na yo. Yaya mobali akomi ko suspecté mobali ya leki na ye ndenge nini bazaka kozwa ba vision ke leki na ye akufi ndenge nini bazaka kozwa ba vision ke ndeko na ye ya mwasi akufi akendaki na ville amemelaki ndeko na ye protection dozo ngoy besanga ko kumuni zoto na été na moni na luki partout na moni zoto na été o luki na ba morgue nyonso na ke partout na moni yango te na koso po nini esengelo luka lisusu zwa photo na ye mema yango partout kende nango na bisika surtout luka eza mbongo na pesi ebele 1 million luka oh 1 million ya pamba ndeko ya mwasi manganga pesi condition aluka nzoto ya ndeko na ye manganga akunda yango manga akanga molimo na ye po atika ye kimia yeyo aye pa bayaya nke apesi bango mbongo ko forcer nga te na bala yo ko forcer nga te koki ese ya forcer yo nazo forcer te meni nango tika na tranquille na pema meni nango to c'est de 2 ans relation ya bolingo 2 ans de salinini tala yo kanga sikoyo nazana makambo zo trouver nga nazana posa mamba ko bala na te boni boye ni nango bona yo zwata na yo zwata nyo surtout do zwata 10 ans zwata to sali 2 ans to zo bala na te na zo po mamba libala ka yo problème mata kita ba problème zwata na yo zwata aya tombo kaka ayebiteki ta unazo réfléchir na makambo na ngai nina ko zo nzoto wana po ba kunda una zo kimia yazo mela mamba kubalana ese nga za posa obala ye nga za na posa kobala nde mobali ya yana nga ifo na kunda nzoto ya na ngai kundama na zo libala wana za nga za posa na yo libala mwa moso yo mwa moso a vrai mutema mabe mwana moso vraiment aza mutema mabe malgré fantôme ya yana ye na ndako malgré yana ye akufa tikala ebembe aza fantôme mais azoluka nyonso akosala ozolamba oui maman non mais sengelo sala ngote oyo komi zokisa est-ce que mate ko zo sala ko zokisa yo mbeli non maman non nako sala nga moko mama komi tungisa te na yebi ndenge bako kata na yebi ndenge bako sukola wow ça vraiment mystique ok soki lobi bongo eza pour tena membela mwana mai mama zwa karafi rouge o zwa karafi rouge eza pona bébé salela yango oya pembe mama est-ce que vous avez oui nazali ozolobe loko te na kasi lokola neti si okei mama elekilaka ye aveugle indiqué ye azwa karafi ya rouge na kopo ya pembe ndenge nini aveugle ayebi ke eza karafi ya rouge mama akamwaka tolanda filme oyo na bokebi nyonso mwana mwasi oyo boza komona se akufa aza fantôme elekelaka mama ndenge nini moto aza aveugle achoisir eloko mpe adetaye couleur na yango filme oyo eza kitoko film oyo eza goût merci na ba fidélien merci na ba fidélien na nyonso fidèle histoire yango yo bozotala to nazo ndima te jamais koyebisanga bongo te mwana mosa kosalela makanisi na ye te pour ke amonaka azodetaye pende eloko azodetaye couleur rouge pe azobisanga ke eza mpona bebe ozobisanga mpenza ke eza makanisi
mama nimela mwasi nanga asalelaka ba instance na ye kobanga ye te azolanda kaka makanisi na ye mjour wana ayebisaki nga natia madesu na mai wana te eza sali te ndenge nini nayebaki ke mai wana asimbaki na maboko na ngai eza sali te ndenge nayebaki yebisanga mpe ayebisi ngai ke voiture osombaki eza pembe ndenge nakoyebaki voiture eza pembe ye aza aveugle mama eza makanisi na ye eza sensation na ye aza aveugle aza kosenture mama eza ndenge na vivaka na ye bongo ngai azondima te yoka nazondima te ke mwana mwasi wana aza aveugle mama akoloba bongo te limela ngai tala sikoyo yo moko ozomona te ke aza aveugle yo moko tala mpenza mwana mwasi ya bato mama oh bebe est-ce que oza wana oui bebe nazali bebe yaka simba ngai filme oyo eza kitoko malembe bebe mama azaka juste na ba doute nde nini aveugle azo détailler ba couleur mama azokamwa ezolekela mama mama azoyeba te ke mwana mwasi oyo déjà asi akufa oyo azomona awa ezaka fantôme mama oui naza ana mama oui bien sûr mama azali mama azawa est-ce que olesi bébé oui maman oui azolala déjà oui tikanga nakende kotala ye naza kote na ye na siviaka mwana ngai koko na ngai merci maman kende batela koko na yo maman batela ye bien o bébé ozaye kosani na mama tobandaki kosolaka mpo na yo mama azoyebisaka ke oko komona o ke jour wana oprécisaki ye couleur ya carafe ya bebe ya rouge o jour wana mosusu oyebisaki ye ke mutuka na sombelu eza ya pembe donc nga mpenza na kamwe ngai se mama akomitungisa te mais bebe nazomonaka ke mama no aza bien envers ngai mama no vraiment aza bien envers nga aza mama moko malamu oui nakosala nyonso to esengeli mpo na ngai mpo bozalaka bien na mama na nga mais bebe nalingi suna kele na inde te mpo na nini bebe odepanse ebele mpo na ngai nakende so inde te bebe esengeli okende inde naza prêt ya kosala nyonso naza prêt ya kodepanse nyonso mpo na yo esengeli omona bebe pardon mona bebe nayebi ke bebe yoka koyeba eza problème te mais souci na ngai ezali ke okende inde omona mwasi na ngai amona nakoki jamais kovandaka na yoka bongo bato bakasake naozwa so na yo bien te bebe pardon ndima okende inde batraite yo bebe yebisanga problème yango eza nini papa totie ndoto na morgue sikoyo ndoto na morgue bokutaki yango wapi boyebisa ngai bokutaki ndoto yango wapi mpe badetail na ye eza nini badetail chef tokuti ndoto na zamba babwaka tolokoti yango mpe totie yango na morgue toyebi te identité eza te oza sûr oui papa naza sûr na oyo nazoloba donc mutu moko te azoluka nzoto yango ata famille ata mutu moko te aza te oui chef jusqu'à présent vraiment nazomona bogarde nzoto wana bopesa yango mutu te moto osa koluka nzoto wana aya awa na bureau oui chef tokosala vraiment bongo nzoto eza na morgue oui bogarde yango bayaka kopesa rapport epai ya la police ke balokoti nzoto na zamba eza inconnu mutu aza te batie yango na morgue komanda azwaka décision alobi bopesa mutu nzoto wana te mutu osa koya koluka nzoto wana aya awa na la police asi identifie
film oyo eza toujours kokoma elengi, film eza kokoma toujours beau, film eza kokoma toujours kitoko, film eza kokoma toujours belle. Merci na ba fidèles, merci na ba fidèles nyonso olingi okoma fan club ya Fidèle Story, olingi tokotisa yo na liste ya mabanga, na liste ya ba Pierre. Bébé naza posa na yo to batalikolo to kosala nini yaka tosalaka nini liboso tosala nini yaka tokende likolo nzambe na ngai Brian pourquoi soki na ndako kolingaka tokende ka na chambre ka sexe yo olembaka te ya kosala nini yango na yo nini yango ozonganga bongo nakanga te mpo na nini Dieu chaque jour kaka bongo oza mwasi na nga no sikoyo soki naza posa na yo nakoloba te sikoyo ekomi ndenge nini ekoba bongo pardon tikanga kimia o ok bébé na promettre yo nakopesa yo 500 000 500 000 penda cash donc oza malade donc yo oza fou donc ozolinga obima nanga mpo na mbongo ese biso naya mpo na mbongo eske nalinga mpo na mbongo tikanga boni boko nakopema te kaka nzoto nazokende wapi azoyeba te ke manganga ainterdire mwasi ayebisi mwasi yo okoki jamais kobima na mobali akobima na yo te jusqu'à ce que okotrouve corps ya ndeko na yo tokunda ye mpo ozwa kimia tolanda filme oyo yeyo asaleli kisi o manganga apesaki yo okobangisa nga te mpe ozobangisa nga lisusu te naza sikoyo na pouvoir ozoluka nzoto na nga olingo osala lisusu na nzoto na nga nini esengeli olongwawa sikoyo longwa tikanga kimia oza mpenza fantome moko ya motema mabe na bomba yo natika mobali moza kokende te yaya abetaka esimbi te yaya ameki mpo la deuxième tour beta lisusu okosala ngai eloko moko te ya mabe oza so na pouvoir te totala filme oyo yokanisi eke okomi supérieur na nga ozokanisaki oza puissant oui naza puissant okosala eloko moko te okosala ngai eloko te ozo mérité ata mawa te yo ozaka kanga munoko na mpe longwawa kende tikanga kimia natikala na mobali tikanga kimia longwa kende longwa okosala ngai eloko te bebe ozoloba na nani non nazotala TV nazotala nde TV oza sûr est-ce que oza bien oui chérie oui nazotala nde TV action wana ezalaki makasi yango na gangi action wana nde ezalaki makasi abeti ye coup de tête apanzi emino namoni esika nzoto na ye ezali wapi eza vrai te o oza sérieux o nzambe na ngai bien sûr o nzambe na ngai vraiment azwa lokumu nzambe azwa lokumu alors nzoto yango eza wapi la police déjà atie nzoto na ye na morgue donc azoluka responsable nga nde responsable o nzambe na ngai en tout cas naza mpenza koremercie yo merci vraiment memanga kuna tokei mutu na ye akoluka maître na ye alukaka aye kodécouvrir ke nzoto ya yaya ezalaki epa la police ati yango na morgue bazoluka responsable. Est-ce que la police bakopesa ye nzoto ya yaya na ye mpo akunda tolanda filme oyo na bokebi nyonso nakokende te nakotika libota na nga te nakokende te naza posa kokende te nakokende te nakokite mbali na nga te
nakokende te, nakotika mwana nga te Nzambe. Oh, nakotika ndako na ngai te. Oh Nzambe, pardon. Nalingi kokende te. Oh Nzambe, yokelanga mawa. Oh ndeko na ngai mwasi. Oboma ngai. Oboma ngai nasala yo nini? Bébé. Chérie. Ninango. Bébé, ozawa. Mais pour nous zolila. Bébé. Naza bien. Juste na kanisi kaka ezaka makanisi. Na sina pekisa makambo kokanisa. Nini yango na yo? Bébé na kanisi kaka. Non. Koyebisanga bongo te. Koyebisanga bongo te. Oki jamais kolelaka boye. Hein? Est-ce que maman nanga sali loko mabe? Non. Maman sali loko mabe te. Mais nini yango? Bébé. Bébé ozawa. Bébé yoka. Yebisanga, problème eza nini? Est-ce que ndeko na mwasa salo mabe? Non bébé. Nalingaka yo bébé. Pe na kolinga yo kaka. OK? Nalingaka yo tellement. Nga pe nalingaka yo lisusu kolika. Est-ce que ça c'est non ça bien? Oui bébé, non c'est ça bien. Ah, et ça la capacité. Ndeko ya mobali ayebi te ke mwasi asi akufa. Leki ya mwasi asi abomaye o azana e awe za fantôme aza ko regretter ndenge nini akotika mobali pe bana na mwana ye bandeko na biso bazwaki nzoto wana na zamba bamemelaki biso yango sikoyo tosala nini? Oui monsieur na yekaka puke na bisoki ngande ndeko na ye ngande ndeko na ye penda otobota papa moko mama moko naza vraiment na besoin ya nzoto na ye poto kunda yango surtout to longola yango na morgue wana eza na standard ya famille te tobe mango na morgue mosusu kolela te loba vraiment loba nazoyoka yo loba ezosala pasi vraiment na motema officier nani akosa likambo ya boye officier mokili eza mabe babomi mpenza ndeko nanga ya mwasi babwake na zamba officier zala kimia azalaki mwasi moko malamu abaneko luka problème na mutu te azaki moto mabondeli nanda bomi officier alongoli motema na nga esika ezalaki abomi nga mutu wana komona Nzambe te ezalaki kimia madame ezalaka officier pasi kende komona famille na yo nalobi wi kende komona famille na yo bende konomoka mobali papa be mama yaka na bango boya bo signer bozwa ndeko na bino ya mwasi monsieur oko comprendre te oke tata ndeko na ya mwasi ser na kaka moko naza na ye na boyi te kende zwaka n'importe quel moto ya famille na bino yaka na ye awa bona pesa bino nzoto. Ok officier soki eza na document moko esengeli basinye naza pre ya kosinye nakoki kosinye officier komitungisa te officier bandeko na ngai bango nyonso baza na choc ngani naza bien disposé nasinye yo kende zwa mambo na bino ya famille boya bona pesa nzoto. Ok c'est bon. Officier aya nanga ya boss bye officier mama swandoki Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story madame
yoka ekozala malamu okende la police basela biso lettre bapesa biso ngai azaka moto ya morgue nakoki jamais kozwa nzoto napesa bino yango pardon nakosala te o yo calme toi zala calme ozoloba bongo mpo na nini nazaka na posa ya nzoto bopesa ngai ebembe hein ok c'est bon tout ça mambo eza sérieux napesa 100 000 naira 100 000 opesa ngai nzoto ya ndeko na ngai ya mwasi mama ozabi te soki ozokanga naza awa mpo na mbongo te naza awa mpo na mbongo te pardon eza mosala na ngai nasalaka nakoki jamais kopesa yo nzoto la polise mozayi kotika yango kende zonga na la polise basela yo document bongo ngai naya nakota na kati napesa ordre bainfirmier bapesa yo nzoto soki la polise asali document te nakosala yango te madame pardon kotia ngai na danger te naboyi danger oyo eza mosala elesaka famille na nga nalingi te babenga na nga pardon nabondeli yo oh yaya pardon hein mpo nini ozosala nga bongo ok napesa 500 000 naira madame nayebi te soki comprendre nga nakosala business wana te nga makama mbongo pardon ese ozomona nga ese naza kaka awa pardon omona nga te yo naboyi yo ok 1 million olobi nini yo olobi nini nasi nakei naboyi nakozwa mbongo te 2 millions 3 millions ayaka corrompre na morgue akena la police va compliquer ye aye ko corrompre chef ya morgue afuta ye mbongo poaza nzoto ya na ye chef ya morgue pe aboyaka kuna pe manganga apesi yo ordre apesi mission aza nzoto ya na ye po bakunda ye baboma molimo ya na ye babomba yango bakanga yango mabokilo pe ye yo akuti azosola na telefone azoseka aveugle azosola na telefone mama aboni yo elekeli mama akamwa bébé aza bien merci maman ok ti maman est-ce que vous êtes vraiment aveugle bébé awa maman pour nous poser la question à bongo est-ce que vous avez que naza aveugle naza vraiment aveugle ok ti nazo comme vraiment aux aveugles ceux qui na moni yo boyi mais makambo zo sala za aveugle te ezomona keza lo moko ebombami na sima aveuglement na yo na réaliser que koyi komona oyo kolamba yo wana ozoseka liboso ya telefone est-ce que aveugle asekaka liboso ya telefone omona bato baza telefone ndenge nini mpe tokende mosika te ndenge nazokaki mpe nde ozobisa ndeko nanga mwana nanga mobali ke cravate alataki eza ya rouge okoyeba ndeni ke cravate mwana nanga alataki ezaki ya rouge ndeni comprendre ngai ke yo oza aveugle mpe nandimela yo ekoza possible ndeni nandimela yo nakondima nde yango nde eza koinquiete ngai nandimo ndenge nini mama oza na besoin ya kozala inquiete te nadevinaka kaka parfois ezomarche soki nakayisi likambo nazondima te nazondimela yo te non mama naza aveugle ndenge ozomona vraiment ke naza aveugle nyonso eza mwindu na misu na ngai naza vraiment aveugle na nyonso tu nazaka kokama mpe ezolekela nga mama akamwaka elekelaka mama aveugle oyo azoseka liboso ya telefone bafile de tolanda mama alingi asala nini tolanda filme oyo na bokebi nyonso mama mama azoyeba teke oyo azosala bapiège wana aza mort vivant aza esprit amonaka na kati pe libanda mama eske oza wana mama azosala nini mama azozwa bakiti po asala nini po nini ekomela ye
Maman tie bakiti liboso na ye. Ligne koleka awa tolanda film o mama zawana. Tolanda film o na bokebi nyoso. Est-ce que akomona alinga koya. Heureusement mobali azalaki ba fidèle salaki ba. Obstacle moko za liboso na yo. Obstacle oui, exactement ezali nini yango. Bakiti ya sala manger. Na zoloba. Nana wa sali boye. Ça c'est que nous ça bien. Naza bien. Bébé. Est-ce que zongi? Oui, nazongi. Bébé, est-ce que vous avez malamu? Boni musale leki nini? Oui, musale leki bien. Oui, est-ce que vous posez bien? Oui, naza bien. Ah, naza vraiment désolé pour na oyo. Yaka toke likolo, toke na chambre. Bébé, bonne journée l'équipe bien. Ok. Nana mwazalaki awa. Na ebite. Na zo kasaka na mandeko sula na mama. Mais na ebite soke zalaki na lisusu. Mais ka mama ndeto zalaki na yi. Mama. Maman de sevo ngai. Mais ni nango ko sala nga boye. Pour eza méchanceté, pour nendo ko za bakito tia liboso. Osi ba kiti bindo teli boso mos na ngale kapo akoya siko soki abukanaki soki mino na ekoya ke pandanaki to be soki azoki problème tango tiko tira ke ba kiti wana est-ce que nyo singa ko ndimango est-ce que ngo supporter ye mama pona nini bongo na lingi susu ba biloko bongo te oza mama na nga pardon na lingi ngo te mos na ko mona eloko mo te ko convaincre nga ki aza aveugle na zo ndimela ngo te koyebisa nga kutu likamba bongo te ndenge nini avec akoko za telefone na ye azotala na telefone azomona pela na telefone azoseka est-ce que ozobisa nga mndaki avec akozala bongo mama soki eloko moko ekomeli mosi na ngai nakozala vraiment na emiaka bien te epai na yo pardon soki eloko moko ekomeli na avertir yo mama pardon kosala esu bongo te nalingi bongo te na avertir yo pardon mama nazo respecter ta ke mama nanga pardon za na place na yo tika biloko wana tika ni na ngoko ko ndimela teke aza aveugle ni na ngoko tezo marcher pa na yo ni na ngoko be mama ozalaka ba complication na avertir pardon mama pardon nalingi buso ba te na ndako nanga mais nazo comprendre te ou est-ce que moi nanga za aveugle amona ke moso ya za aveugle te amona pele ke moso azomona mona moso za aveugle te nanga ngoko za nanga azolamba azoseka liboso ya telefone azo préparer azo détailler ba couleur pe azo comprendre ke mutu ke za pembe nanga ngoko expliquer nga likambo yo moso ko mona aza aveugle te pardon aza aveugle te amonaka nzambi nanga nakolandela ko moko eza clair te eza louche il faut nalandela na yeba alors okozala lokola mobali na ye naza na besoin nazwa nzoto na ye na la police est-ce osisi banquête oui nasisi déjà ezaka juste mosala na yo yebisanga ozokanisa nini esike nayebisa yo oza vraiment kitoko mpona nini est-ce oza bien est-ce obungisi mutu na yo ozokonte na futa yo combien oza vraiment kitoko makasi est-ce oyebi koza kitoko makasi est-ce opede mutu na yo est-ce oza normal wow zala kimia ozokasa ke nga aza mbongo te po pesa nga mbongo oyebi ke eloko ozopesa nga na sala eza risque eza danger eza okala ete ozopesa nga na bunda na gouvernement la police eza gouvernement donc edakenda na police eloko la police azwi nga siko na botola la police yango mpo na pesa yo okasi biaka eza facile ok nakopesa o 2 millions 2 millions pour sala musala wana yonde na lingi 2 millions te oza liboma oza idiot oza zoba bona leo
kene malamu yo kasi na posa mbongo na posa na bima na yo diable a mystique apese condition bima na mobilité aluka nzoto ya yaya mais bato esengeli bapesa ye nzoto bapesa sous condition bima na bango donc soka bimina mobali c'est que pouvoir wana esili c'est que yaya na ye akokanga ye lisusu te diable a moto mabe diable aza menteur akopesa yo condition ye moko akotindela yo bapiège baya kopiége yo mpo yo bebisa bikila mpo yazwa molimo na yo mpo yaniokola yo bokendaka koluka nini epai ya diable koyoka ngai kotika mobali moko te abima na yo jusqu'à ce que okoya na nzoto na ye kosala erreur te d'accord c'est bon nayoki yo nakondima te mobali moko abima na nga jusqu'à ce que nakoya nzoto mobali ya ndeko na nga mwasi sala yango komeka te soki obimi na mobali ndeko na mwasi akoboma yo ok merci vraiment on a commencé mbalite o bapesaka ye condition mais manganga bomi ete bandeko la biso ya basi balela nzoto balela katu kaba kobo balela position ya scorpion opekisa bimana mobalite eza danger yaya pardon sunganga nazwa nzoto ya ndeko na nga mwasi yoka nde moto okopesa nga oza chef ya morgue sunganga nazwa nzoto na ye bakunda ye na honneur pardon juste plaît naza vraiment na besoin ya nzoto na ye sunganga vraiment nakopesa yo 3 millions basima na bisako 2 millions siko na bakiso 1 million esali 3 millions opesa nga nzoto pardon vraiment o madame mosala ozopesa nga na sala eza vraiment makasi eza impossible nayebi ke eza impossible yango na bakiseli yo mbongo 1 million mosu na bakiseli yo esali 3 millions pardon na bondeli yo sala yango pesa ngai madame ok kokanisa teke nga naza mabe ok mais il faut pesa nga 3 millions wana mais pesa nga pe lisusu nzoto na yo nalingi nabima na yo nasima so nabimika na yo ka sikoyo nakokende na morgue napesi ordre babimisi nzoto ya ndeko na yo sans que la police ayeba naza désolé ocomprendre nga te olobi nini nalobi ke opesa ngai nzoto na yo nabima na yo pesi nga zo nga mpe napesi yo ebembe donc yo pesi nga mpe napesi yo donc nayebi ke so ocomprendre nga mbala oyo ezela donc olingi olobaki olingi obima na nga wi nabima na yo obima na nga ka jour moko butuka moko na ntongo nango 5 heures avant bato balamuka okozwa deja nzoto ya ndeko na yo ya mwasi sans problème ata 3 millions wana zwa yango keneno nango nga mpo nanga ezaka mbongo nabimi na yo mbala moko ozwi nzoto ya ndeko na yo ya mwasi na bilamba na nyonso bape bakundaki ye ndenge bamemaki ye na kati nakopesa yango sans problème na suki soki bambomaki nakozongisa michopo na kati ozwi yango bongo te o jamais o nakoki jamais kobima na yo nakoki jamais olingo bomanga tala penda yo penda boye jamais naboyi nakobima na yo te o nazosengoka pesanga ndeko na ngai nga moko nakende kokunda ye pesaka nzoto ngai napesi yo mbongo nabondeli yo monsieur pardon pesanga nzoto ya ndeko na ngai napesi yo mbongo jamais koyebisanga bongo te soki bongo koenerve nga eza dona opesi nga mpe napesi odone nga mpe na done soki odone te nakodone te o nzoto ndeko na yo nakoki jamais kopesa yo sake yo pesa nga nzoto jamais ata kutu leta yes 3 millions wana etalinga te nakopesa nzoto na yo te loba napesa la police bazwa yango bakende nango na exposition publique bakunda yango lokola bakundaka bato ya guerre etalinga te wana eza problème nanga te ndeko nanga pardon no toyokana no pardon vraiment nabondeli yo pardon est-ce que ozosenga nga wana eza possible te mpo na nga ozoluka oboma ngai pardon yoka ngai lokolo oza na besoin na ngai
na kolukelo bandeko moko ya basi ya bien ya kitoko makasi baza pena banzoto simateri etonda bavimba baza penda bana mama la reine mwana mungala baza na biloko nzoto ekemba naza na besoin na bango te naza na besoin na yo na sa déjà choix na ngeza yo ka soko pesi ngaka siko agata siko soko pesi ngaka na bima na yo ta biloko evimba tala penda ba derrière na yo eza kitoko na zolula yo kota ka siko na kati kuna to bima apose ndo tandeko na yo ka siko yo okelo na ngombangu leta ko mona yo te landanga yi est-ce que akondima ebebeli est-ce que akondima kopesa nzoto kuna pe condition ezali kabima na mobali te botala makambo satana azalaka na yango botala makambo diable azalaka na yango apesi yo condition apesi yo lisusu ba épreuve pour que obebisa condition ya apesi yo pour que yazwa yo na piège na ye nakosala nini yo na bebi awa esengeli nasala eloko moko esengeli nasala eloko moko filme oyo eza kitu oui eza makasi na kosala ngo te eza makasi condition zosenga nga eza makasi ya nini bimisanga nzoto wana eza nini ya makasi madame na kosala te na kosala yango te eza affaire ya la police nde aza na kati ya makambo oyo nga na kotia maboko na nga te pardon na boyi nini nango na kozoloba na kosa siko nini yo nde moto sela nga makambo surtout madame yoka na koki jamais kobunda na la police pardon kotianga na la police te bébéli yokanga siko yokanga très bien est-ce que jouer rôle ya mobali ya ndeko na nga mwasi na boyi na kosala rôle moko te pardon na ona sina sala ki ekoki na boyi kotianga na danger te na esili na boyi marché na yo nasili o nasili sala yango pardon ndeko na nga mobali pardon sunganga vraiment pardon Jack yaka naboyi mama pardon nakokende makambo na yo te esili 4e partie ya filme oyo esuki awa est-ce que akozwa nzoto wana to akozwa te